occupé au maïli. Olulinga abongisinga ata kuma mbala vimba mutu. Reçoit ça ma kangu nini yango yo kana tangi komuni na nzembo na amata. S'il vous plaît batunyes bolinga nada. Nana moi rendez-vous mo beninga beta tout pour babeta kaka. Nenga sabatunyes bolinga nada, abonnez-vous massivement na Dada International TV. Siko s'abonner. Et comme ça na c'est lo no munyango. Et comme ça na nga finga muto yoki da insultango. Bongande na bolinga ba just bolinga na. Pas am taba insanité, no ngati na insanité. Ngai ya kutsuna na sa émission ko tsano bana te. Pour na koyo. Et le quoi distancé. Chauffeur au kumba au mumeli zodon. Le film qui quand nous autres tout à tutti. Vous n'avez pas nous prendre dans le côté non ici. Na quand on vous presque cap pour notre vie. Zambela lola, la stiki pour na kanda ki pour na nes. Parce que déjà vous s'abonner avant la bana photo nyos. Bana ki. Oh, bana aux États-Unis, Canada, partout dans le monde entier. Dada International. On est Dada International, la réserve de la presse. Bon, il y a ma caméra. D'autres travaillent dans le système de théâtre. Donc, pour la tout. Pour s'abonner à Dada International TV. Au monde, la comédie, on dit que c'est ça. Bator, on dit que c'est ça. Ah, ma soeur, ah, ma soeur, c'est ah, pour nous, le stress. Nabanzi bino nyoso lusepedi bwa bumuniye oyu bulingaka mobali adule lulendo Dada International TV edi bino penza buyi gi Mbote bandeko onyo soto basepela na chance nza simon sale kinta bana gufia catalogue kwa nzinzimba mona ngote ebela bambote bisika buzwami bana poto bana Kinshasa bana Congo Brazzaville bana Angola bela bambote lolenge bosabona na Dada International TV ebela bambote bisika buzwami en tout cas ba merci nanga na la patronne Dada International Sakambongo jamais liama na mkoloma ko Sakambongo liama na mkoloma ko te Dada International. Merci na Alain Dele journaliste intelligent, merci na Paul ma meilleure chemise et bela bambote Karine Yamado et bela bambote Rosie Pambi babi Rosie Pambi moi so solo la kitoko Rosie Pambi mabialo trésor ngama et bela bambote na bino et bela bambote na bandeko nyoso bosepela na lelo to yambeli bino lisusu actrice comédienne na kombo Elsa Oka boyebi mokonda bêtise boyebi donc ndokanda journée pe sous théâtre to yambia betela so parcours na ye atali sabiso no lengeni na vivre appel lengeni na se comportera ya bonisa malamu chance na yo nangola nzambe na sepeka na biema na yo kusanga bongo te kona koya na koya vraiment merci beaucoup na pena sepele ndoko na style long boy ndezalaka. Ok, merci beaucoup Yaya Meka kobetela bandeko balanzi histoire na yo parcours na yo place au bandeli monde no théâtre pe ndenge ezoko évoluer na minute oyo. Bon monde na parcours vraiment chance malgré banda kwana na nga sutanga ngote mais nakenda kolakisa onga na yebi na groupe mo quelconque ma groupe na sala suana te natamu na ba groupe beleti na groupe nini ngo bon ba groupe ba Jérémy Matondo ba groupe ba Prosa Kader na likamo ba groupe belé ba msoto kotanga tanga ngote oyebi na ndenge ti lelo na komuna bisiko na zali sko nini esala ke non olongo na groupe président Kader pona yebi ke non pas président Kader ebela bambote bisiko za président batu bazo se retrouver lelo esala ke non yo olongwe pas président Kader nini esala ki bato bazo se retrouver yo yebisa na mutu nino yo o mona to yebi na groupe Kader o lelo vraiment ba se retrouver be wingi zamba ba se retrouver na ba propre fort na bango moko mon le président Kader vraiment bisika za bambote mais papa a bébisi na théâtre papa bébisi na groupe yo o ka ba santé papa kuma jogo to mo pe na jogo mso munene kuna na kata ba mikili papa bébisi na groupe et le longola nga na groupe président Kader nga na linga mingi style
et ben nigérien parce que kuna des fois tu na boina kokana ko se chamaete na swana parce que kuna bazaleka na style moboye ayi bagé loko na ngai ba tie des personnes ba beta dame ba panje ba boucho parce que nga ba style ana talaka et simbate nga préfère na ba style ba Nigeria to na ba calme ba to ba fena ba ndako o pesi pe ba to mamo boy o pesi pe ba to sengo mo parce que style de jeune na bango na nga et simbakite ya mona ina tika ki na nga na sepela mingi na président nga Kader po alakisanga bato o pe lelo sengaki pe o na bana pe mona na TV na rosa ingratité alakisanga bango mais côté nde ya théâtre ne papa bebisaki au monde que style na nga na ya bango estimbaki te on a lombaki na ngai tango longwe siko na minute okomi place nini pe tango longwe ndenge oza yo moko na habite soko okoma déjà présidente ou bien que non ozo travailler pe ka pa mutu te naza présidente te présidente et non kokalanga te supporter ba charge na mutaya na milimo nae na kokate donc mikolo na ndako moya bien ndako moya kimia et on peut moni ndongo moni ngape bwana ka kimia taka mtolo ba a ko nje pusa seka na esi na la pesa kimia. Merci bando bandi monde no théâtre pe biso ba avantage na ba désavantage oyo okuti na monde théâtre. Bon ba désavantage so na bi ba avantage ebele makasi na kosi na ngai na théâtre surtout que batata so mikolo ba avantage mingi ezalaka mingi pa ba président si je me trompe pas ba avantage na biso ba acteur ou actrice ezalaka na ba relation hein et ça que nakutana na ba Paulo Tudilo nakutana ba vina nga ba Zams nakutana ba to belé ba ndaka misu ba désavantage ezake bato mingi ba considérer biso on dirait ba ndumba premier désavantage c'est ça yangwana bato ba lembisaka biso mingi na monde artistique donc ba monaka mutu mo ba théâtre ba donc ba considérer biso te moni soki ba komi ko considérer biso ndenge gouvernement nigérien considérera ba maboki na bango kuna to zo pe valeur moko boy ba désavantage c'est belé bokila na ba maladie ba en moko boy kaka donc ya bobu soto oyo moko to mona na tina te yomo mimona ko onuka mutola tilamba o muto mono grave na sima pe loko na ba kotisi le mo boy ba en na ba groupe yango ke sala mona artiste tambola pe ma bemingi za ba président na biso parti pris yango des bebisa et ça là que artiste azo pe mo ba désavantage mobo oro que nous na boulot travailler mais niemo ka président likola ba parti pris na a démoraliser ça déjà des avantages mais les lobby no bokoma na makasi surtout elisa kande na moni la tel na yo oyo bokoma makasi ya kolinga ba président po ebi ke non tant olingi président ozala na privilège moko boy tant olingi président okomi ko dominer ba ninga oyo kutuana pona ni besoin caractère wana. Bon, quand on a président ou pas, président ça n'a mobali, le quoi mobali nyonso. Et le quoi qui président, mon président ils ont un titre. Parce que par exemple, on a mobali na tonga na biso en dehors à groupe. Et on sait quand même na kati ya groupe. Siko bato ba yo moi jalousie non pe ba fille ba linga ba président na kati ya groupe oya ki comme actrice mon ko ke linga président ba fille lâche ba fille ba surtout ke la ba acteur principal ba rôle principal ba ngona surtout ba ba bébé sama théâtre oh nga lo ko nga elle sa to tshonga figurant ba ko tshota 10 fois acteur principal nga figurant nga leki na nga plaire na yo ba tshé acteur principal donc ba fille ba bon maman ba théâtre ça ba fille ba linga ba président ba ndema mabena ba chef ya ba groupe pour na ba rôle ba acteur principal pe ba sakana bango trop. Merci bazo sakana bango trop sko au mona teli ça ezana différence moko entre bino ba actrice ya lelo na ba actrice kala lokwa ba mama na biso ba banda théâtre kala ba mama chaque on est la télé lelo et la télé na bino comme différent par rapport na ba mama na biso nde ba banda ko la to mona que non ozo exposer yo moko yango moni que non lelo ba to libanda ba comment benga bino bandumba parce qu'on est la télé na bino comment c'est possible ba to ba ko pesa no valeur chance exposition ya moto ezaka na la télé. On veut comprendre hein exposition mutu saka no caractère na yo moko okola tapika ndo la tiroba mulai boy mais oza mutu mo panika no batunesika mais ngam na lati na bona charisme nyama réputation mutu be ba no na kati na moko moni lokwa ba mama Chako na pesi ba mvoma ba mboti ba mama top ba mama Chako ba mama biso nyonso ya théâtre wana ba mbote na bango eza lokola rôle moni ba maman tellement bayaka déjà na style moko ya ko jouer na ki mama faut la taper maman donc on nga ba bima na nga ba là je te trompe pas
chez nous là à la maison. Je salue mon papa biologique, papa Nico Mwandamvumbi et ma maman Mami Masanga, mon petit frère Christmas Miangana, Jemima Kibamwanda et ma petite fille Mwana Likinda Kozale qui tient à 5050 Estrella. Donc je me suis habitué à kolata kaka boy. On est dans tout le monde un peu grâce. Kolata babilo mombe ko bimsanga pumpulu mabe. De fona zala na mode pour na régénérer toujours njoto. Pe na fanda mingi na Angola. Angola pampa matena soyo. Na kenda pe tu na Luanda. Wana strata shige njeta kwanza. Donc on a pour ça kwanza na Angola kende ka pas strata au buko fele. Donc je me suis habitué à kolata boy et là tu ne dis absolument rien. Comportement non ton éducation. C'est ça. Comportement éducation et puis que non bien m'a fait contaka. Habillé m'a fait ne tout temps na nzelo mona que non okuta na garçon moro boy. Exemple na pesi exemple typique né na lati boy. Pour un petit garçon moro na nzela tele misanga, c'est un peu rare. Pour on a déjà que non sa femme mariée selon yé ou bien on a déjà que non se respectaka mais na façon yo lateli na façon na ngaso to tamboli na nzelo moni que non yo na bana mo amikie ba bandoto ba shi par rapport na ngai na bité so na consultation bon na kolo baboy moni ezali kamba nzoto chance moni nga lokwa ndina za bata yo so latelo mukusi na ngai to tamonzela moko façon nga na ko exciter bato eza ndenge moko te yo ko exciter bato et contempler par rapport à nzoto. Vous comprenez? Mutu mususu nda moneka nzoto so nga découvrir nini eza na kati non on nga na lati pour na lati. Peu importe biso na Congo nous sommes décomplexés. Franchement tikano na lo bato ba complexé ma case. Nicki Minaj ça la clip neni. Mais sur telle na page Nicki Minaj, la plupart ceux ils ont 1000 vies. 8500 vies na wana ba j'aime. Ce sont des Congolais. Bazo envier, ba Beyoncé. Tale la teni na bango. Oui, ba encourager bango, moi na ba page na bango bazo sepela na bango. Et pourquoi pas qu'on sepela pe na biso. Biso moko na biso ana kati ya kina pourquoi pas. Bazo envier na bango la teli ya bato mususu. Ba Rihanna tala be la teni na bango. Na ba novela so na to mona be la teli. Mais na ba page na bango bazo aimer bazo commenter. C'est comme quand elle s'ato artiste mo congolaise quelqu'un qui a latiboué a comme une dumba non la bien ne dit absolument rien nous non mona cheli tala type tricot na pantalon ma kesa ki cheli maza cheli malati pantalon Sko to sali constant que non pe bandeko ba sali constant que non bino bato maboke quand bino mo mi benga ka excusez nga pour na terme bino bato théâtre basi ya théâtre surtout ko bala pa na bino ezalo kwa muta fingi o mama na yo soki ba biso que non te ça ne oza be fo bala au monde donc o mi mona lo kwa ke ba fingi o penda mama na yo sko pour na nini est-ce que ba ko longa be kivo ki wana o etikala na mitwa bato te bozo penda chance libale ye penda bozo bali pe okay oh Moni ba makambo ya stratégie ngenzeta kwanza yebi Paulo Tudilo Santos ndaka misuba yebi donc moi comme je suis là libala yebi baba la raté mais Flora bala ndengeni Flora bala arrachu abali ndengeni abali ba président Caleb babala ba président Soudiata babala donc ils ont encore dit kamangonga les paniers circulent encore so libala yé pourquoi pas na bala je suis une femme fona za pena mpandia mobali fona bala ezo yande te même koleko ya ezo yana ngome na ndenge mo ba aventure même kolonda ma routine de série pourquoi pas na bala fona bala pona za la femme respectueuse na miso bato bato ba respectera ngai na zo pe foyer na considération ndenge ozano sepela no na libala. Moi si nous sommes c'est pas na libala lo ba ke bala echo da mfutima partir famille ils ont passé mususu pe ba boya libala boyi penda libala ko bala na ete donc abi mon pepa libanda eleki ya ndako siko foyer baba boya ngona ba contexte nini ba déception pe ya trop ba msupe za baba cheka nelo mo ba famille ya lingana e ba mabala te eza bongo me pona nga Elsa soki ezake libala vraiment nzamba tindi na ndenge ya solo akolinga nga ndenge naza ako soutenir ngai ako ndima ngai na kobala pourquoi pas mais na minute yo non ça non art so libala monani la na kobala na ngai donc na minute zo sala art c'est-à-dire non art non otango liboso par rapport à libala na tieno musana nga liboso po yango nde sala ke elle s'afutela ndako yango nde sala ke elle s'afutela mwana Minerval elle s'appelle asunga baleki o mibale bana simana ye libale koya so libale ya na première position na ngai na tiano a na deuxième position sko a nde ya liboso na sala
Ok, merci beaucoup. Betela biso lisolo à place aux ana minute oyo place aux abo marché ndenge nini ba programme na bino répétition numéro ya téléphone so mutanga tendre bino a kozwa bino ndenge nini bozo répéter place nini donc moi ba actualité ya bisika oyo zali. Ouais, donc babi mikolo yonde naze papa nanga Francis et Lomé Motechando donc baebier vraiment nko na groupe Superstar ya Francis na pesi ba chief nanga mbote chief Gucci chief nanga Murphy Brittany ni choix donc toujours répéter juste na yolo c'est route qui mwenja wana na avenue Kombe na salle de fête l'Hortensia tozawana soko lingo contacter biso Bobinka na ba numéro nanga moko ezana 081 58 20 439 mosusu eza 089 028 30 41. Ok, merci. On a su babengi bakozwa yonde bakozwa président et bakozwa nde yo. Skopon na nyo pesi numéro président et obia chief na bino. Oh, il y a président président un problème te na pesi pour que ngande naza à sur place ce qui peut osana poser un numéro président et copier ça manango mais pour vous dire que toza vraiment na posa ya soutien bo soutenir biso vraiment makasi botika biso te to na posa vraiment ya soutien ya makasi là je salue Mami Fomba na poto Amanda la Duchesse donc bo soutenir biso ba ope baza posa numéro président bozwa yango za plus 243 ya Willy Musheni 89 18 50 126 plus 243 ya Willy Musheni 89 18 50 126 on est à numéro ya président na biso Francis et Lombe là je salue l'empereur JP Lombala donc c'est ok, merci beaucoup na bande konyo surtout oyo bolandaka vraiment be mission ya kitoko na kati ya Dada International TV boto yo kabongo ndenge Elisa auti kopesa ba programme na bango bisika ba répétaka numéro de téléphone waza posa ko benga bengi en tout cas bande ko na sepela vraiment beaucoup plus na ba remarque na bino donc so moni pendant place mo que non erreur ezali donc au salinga remarque ça la bien remarque na bino nde yango sala que non na vivre remarque na bino ça que ngana kobisa musala donc na sepela beaucoup plus na remarque ba félicitations maman ba remerciement na yo na batu pe numéro de téléphone de JPC ba remerciement ba remerciement na yo bo excuser ngai pas batu ouais vraiment na remerciement surtout na Mkolo chaîne bino Dada International vraiment pe na yo moko lisusu na ningo ya mingai na cameraman na biso Sija ba merci à toi là je remercie aussi les boss Kaikayembe Confort Business na Kitambo. Je salue aussi mon vieux âme c'est Zingania les garçons relax Thomas Maketo Mago solo la ratoni ngaka mabanga na pesi mbote na Chibo Apula Yannick Mbuku mon ami na pesi bana nyonso Superstar mbote na ba obalingaka ngai ba mbote na bango ya trop vraiment botika biso te bo soutenir biso donc c'était ça. Ok, merci beaucoup, merci na Dada International et ça Kambongo jamais les mana mukolo moko Karine Yamado Alain Delé journaliste intelligent Paul Mamuntu ma meilleure chemise Paul Muntu ma meilleure chemise et Bela Bambote Psycho Zwami bande konyo surtout en tout cas et Bela Bambote merci pour Nabino ciao. Olulinga abongisinga nataka kuma mbala vimba mutu reçoit za makangu nini yango yo kana tangi komuni na nzembo na amata s'il vous plaît batu nyesi bolinga nada na moi rendez-vous mo beninga beta tout pour babeta kaka nenga sa batu nyesi bolinga nada abonnez-vous massivement na Dada International TV siko s'abonner et comme ça na sa elo no muni yango et comme ça on a un finga muto yoki da insulte tango ponga ndina boy bolimsanga ba just bolingana pas amta ba insanité no ngati na insanité ngazi ya kutsuna ina sa emission ko tsano bana te po mna koyo ya le quoi distancer chauffeur au kumba au mumeli zododo mkim kikana nzoto mutu toku wa tuti una pia mno kanda na okota no wisi na okana ibu mpreste ka po na bino Zambela lola, la sticky pour la canne de pour l'année. Parce que déjà, vous savez avant la bana bana qui oh bana aux États-Unis, Canada, partout dans le monde entier. Dada international.
ondeko bino adamita na la réserve de la presse mbongo ya makambo moko go to travailler na système ya théâtre donc pour la makambo tout faut s'appuyer na kata data international TV au monde la comédie na oyo nyonso na oyo dike basekaka okuta ba acteur nyonso dike basekaka okuta masolo ya théâtre masolo ya osikande mpona olongola bato stress olonga bino bosapane kaka mpona bino olinga mpe na banzi bino nyonso lusepedi bwa bumuni ye oyo bulingaka mobali ya lulendo Dada International TV edi bino mpenza boyi gi